J'ai biso télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Maman c'est l'ombongo qui li fait l'eau. Maman Chabani au à une seule condition, ceux qui va se repentir, ceux qui va se dépouiller, bon, il y a le fait l'eau, c'est ça clair. Pour ba ko tia kabelo, ba ko tia maquillage. Et ça m'a la Bible. Donc ceux qui va la parole fait cher, c'est Jésus-Christ. Moi ça veut dire ta pantalon, il est en abomination contre l'Éternel. Merci. Faut dénoncer. Merci. Rwanda on a yo évangéliste Roger Baka. Yamba bozan ndenge moko. Bo lobi nini ka to c'est c'est moko te. Soko tali université à évangéliste Roger Baka ba parce que ko tamba pantalon. Oh. Soko tali va ça ya ba. De bokabo inde côté wana. Mais doctrine ezo kabolanga na ye parce que doctrine nangezo petit ça. Ah oui, na comprendre. Yo le baka langue te, ya le baka langue. Yo boya pantalon, ya ndima pantalon. Ta place boko. Bana basi balata ka fula pana biso kuna miso balata ka. Ya boko na balata ka. Kuna kabelo ko ta ka pana biso kabelo ko ta ka. Comme tu as posé la question, ça peut être biblique, ce cas rempli, mais ça ne peut pas être biblique, ce cas rempli. Donc, ce cas rempli par la puissance. Mais tout le monde a mbala moko, ndo uzol baboye, mbala moko te c'est du tic au tac. Sabango. Ce qui n'est qu'au Québec, ça ne peut pas limiter quartier industriel et écologie. Parce que ça faculté à écobo. Olobi? Bande ko ça faculté à écobo. Azali la première Nabi limité quartier industriel quartier à écobologie. Bazali ba docteur en écobo ben yo na yebo za boela ni. Non non. Yo na yele muto boela ni. Nani? Pasteur la première rite. Boela ni. Est-ce que n'a un problème na muto? Tout nous avons un problème na diable. Si on posséder esprit à diable, on a un problème. Zambi soit des modérateurs. Bande ko modérateur na culte. Bango ba pesa sujet bango ba sambela te. On a eu ça le billet, tout tinda siko moto. Taba dans motinda moto, moto ye, ay tinda moto ya. Ya, ozo sambela pona yo, moto ko bundela yo, ya zatelo ko la yo moko, ko tala moto te ya priete. Après mo pona fente, misu na montre ra rondo yebe, kende kuna zonga awa, raka kranchu, oro yoka. Ozo sala ngo bien. Mais na lingo matsasu di ce sont des aventuriers. Awa nazali mandaté comme sentinelle pour nous sauver limité mobimba. Mais bah monsieur parce que la capacité on la moi si zemi. Voilà, continue. Na limité. Bon, ndeba pasteur ba boya kolobake, pantalon comme moi si li felo. Maquillage comme moi si li felo, ba boya koloba yango. Baso ba ko kufa nzamba ko tuna bango bokoyoka kite pona nini? Ba ko akize pasteur, mutata yaki bisala kisa biso ngote. Makila ya batu wana yana mutu pasteur wana. Yoka siko 20 pour na bateau yo benga ba chrétien. OK. Mutune ezela yo hein. Si un juste se détourne de sa justice. Siko ba dit juste. Donc chrétien, moto nzamba zo reconnaître que un homme juste. Mais ce qui s'est détourné de sa justice, après cette justice mon Congo. Et il fait ce qui est mal, a commis ko sala mabe. Tu ba papa na biso retour à la parole. Mais à la fin, mabunda kweye. Bongo Denis Sobosani. Non, c'est un païen athée. Donc le frère là, autant qui est dans la liste de Sala Nzambe, atikala oza Nzambe. Nani asala ba maquillage na pesa mayele ya osama kambwana. Anemo no yebisa yo ke maquillage utana samai. Moko ba Nzambe te Bible lobi, Bible za clair. Bible lobi ni. Elobi ni. Azui abomi azui poso ya nyamalati sibango. Nzambe mutata. Yebo mutalati yango. Mutalati. Eza adanta ya wexoni. Nzambe adanza ki de que ça nu. Tango Nzambe pesa o ba benga na bango, ba chéri ba kitwa benga ni bango. Na aloko azali bolingo. Akalati bango bilamba. Mutalati bango. Bilamba adelamba liboso adacha na nzoto. Mutalati mutakela ye. Na role kamote papa. Faut approcher la personne montée. Le minime. Bon voilà. Car plusieurs séducteurs ont venu dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Il y a de Roger Boya antichrist. Bible est bien frère Azali antichrist pour alobi Yesu ya na nzoto te.
ba o ba ko ba ke Yesu aya na nzoto te ezali bato oyo ba ye ko séduire libota na Nzambe et bazali ba antichristo. Bon, ndeko Mike Kalambai, musique no mona ngondeni. Ça musique en Nzambe te? Si un homme juste, si injuste c'est le tout de sa justice. Ba kotika la kolobela susu bolamu no sa pratique. Papa de ningo na kufa. Bon musique ekufinde. Siko musique ekufinde. Frère Patrice. Musique ekufinde. Ah ça yo tu bet album. Ko bet album eza koyoka. Ndiye nga nzembo moko ebimi album. Moïse Mbiye. Musique ekufinde. Te ata yo moko. Moïse Mbiye si là. Ba dans les mal. Sommes les chrétiens négativistes, à trop de négation. Na niveau ya âme nature animale des ogérés. Akoki ko bakina se dépouiller na molimo, na boyi masumu. Afungoli motema. Nature sikoyo nature satanique ezani. Exactement moto soba sémence par le masturbation. En ça ba rapport sexuel protégé. Ensuite sémence ça tient on a préservatif à boaki. Asa nature animale parce que nature satanique parce que ça mon gomi. Ah bon ma sémence. Somoni moto asa na kapasito longola zemi to ko longolisa zemi asa na nature satanique. Amobomi. Somoni moto akangela bato kanda na motema yina bato nature satanique. Pour motema neza cimetière ikunda bato. Moto alimbisaka te asa na jalousie ngaka moto émerger te nature satanique. Momona ke na église. On tenir ba païen religieux. Alors que l'église comme habitude comme coutume, mais na kati na ye nature satanique eza ko fanda, na kati niveau ya âme na nature animale. So comme on dit comme moto aboy ko se dépouiller sur le plan physique, aboy pa ko la alingo tika pantalon te, alingo tika kabelo te, alingo tika ba bijou te, alingo tika ba nini boyete, ça signifie azana nature adam. Chez Biso TV, oui madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Vous ebele bokota l'émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci mingi na Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci na Denis Mosolo pour le montage et pour la réalisation. Un grand merci na assistance, il y a ingénieur Christian. Merci na sponsor na Biso, sponsor et sponsor, le sponsor numéro 1. Il y a Mourana Biso, il y a Apé Saramon à l'Embaraté, il y a sponsor Isaka à l'Embarapété, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci na Lydie Moukadi, ma femme. Merci Mingi na Bayunion, sur la Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bandeko balandine na la chaîne Oyo, les ali chaîne yaba responsable, awa n'importe quoi les karaté. Yango na la chaîne Oyo Kokani na yo parce que na yebi ko za responsable, ozali mwana na Nzambe. Bandeko balandi lelo yo toye lisusu na moto na Nzambe évangéliste Elonga. Tolobela nini l'autre fois, tolobela ki maimatali habillement, pe tolobela ki mwasi. Mais toko silisa sujet wana na yambo to entamé deuxième sujet na biso oyo tokolobela bongo parler en langue to moni mingi ba omi ko yemba langue banika raba baba shika baraba na kati émission lelo tokolobela ngo na évangéliste Elonga na yango bozala belé scotché sur la meilleure de chaîne chez Biso Télévision pour être bozala vraiment encadré nourri bozala vraiment bozala belé à travers cette émission voulais-je dire. Je m'en vais dire bonjour évangéliste Elonga. Mbote papa Chic Moukadi. Sangonini. Sinon ça va. Kolo yo sabo mibiso apesi biso makasi pe malabo moy. Voilà pourquoi tolobi to el susu pembeni ya libota na Nzambe pour na communiquer. Voilà. Moto na Nzambe comme na losambo comme ça to kota na mozindo émission lelo. Éternel Dieu merci. Jésus-Christ de Nazareth, le roi du Congo mon maître, je te dis merci. Si nous sommes réunis encore une fois de plus, Seigneur, en famille avec ton peuple, c'est parce que toi tu as voulu à travers cette vidéo. Yawe na yebiki azar ezate mabongisi na yo nkolo olingi o communiquer libota na yo car ta parole c'est ce qui sauve. Tika ete liloba o esovaka et sauver libota na yo et kangola ya bazalaki ya kokangama par le nom puissant de Jésus. Forcément son négatif un côté il m'a pour déstabiliser communication on est mettre en mosika par le nom puissant de Jésus-Christ nous avons su prier. Amen. Amen. Moto na Nzambe l'autre fois na yambaki une émission olobaki moi ça ko côté ya te au peut que biso verset biblique au ils ont tel c'est que moi si akokiko
kolata bilamba ya mabete moi c'est singela lata descente lolenge oyo basi omolata lelo oyo eza bongo te mais mutu na ezali boye tomoni bandeko na biso ya basi tomoni par exemple Serlo Mbongo atiaka kabelo mulaiti na se tomoni mama na biso Shabani oyo ateyaka oyo aza exemplaire ya bamama ya mboka na biso tomoni babasi ebele oyo baza célèbre oyo bateyaka liloba na nzambe baza na kabelo batiaka bamaquillage. Comment expliquer que yo été moi ça veut dire que maquillage tu as retiré kabelo te. Merci beaucoup papa Cheikh Moukadi. Les gens soit libota nzambe topé bato bazali ko confondre o babengi être propre et puis na ko corriger nzambe à travers bâtissage à travers ba maquillage. Voilà. Soki manzaka na yo ndenge ozama mobali bo otie manzaka plastique c'est que oza salité. Pourquoi il faut que manzaka soit disant ou isa propre isa plastique tandis que l'inzaka no matière ou l'inzaka no isa bato ba yebité et ça na valeur que le cas plastique. Ba maman na biso tangi ba na kati libungi. Papa, Bible lobi na biso on connaît en partie on prophétise à partie. Ba maman na biso ta musu ba na première révélation. Ta musu be basi ba yoka molimo santo. Nzamba ko ndeni nzamba ko ya ko permettre biso to ya ko loba biloko les amabe tandis que ça bien. Non, maman ba na kati perdition. Ayango moni yonanga tozimokano ya kokende kobikisa ba maman na biso. Na o baza ko sala les amalamu mais eloko so ko bango zali ko se dépouiller d'une manière charnelle ou physique. Le plus grand problème, la sanctification, c'est la case spirituelle, papa. La sanctification est spirituelle, la sanctification est à un niveau de âme et la sanctification est à un niveau de corps. Si le corps n'est pas sanctifié, le corps n'est pas propre, au mata, au kita moto, à vivre via tourbillon, moto à mata qui t'a raté le royaume des cieux. Le plus grand problème, c'est que makambo suka na molimo. Non, makambo suka na molimo. Le moment na biso soki ba yebi ke ba bongisa na nzambe na molimo mais bazo gérer corps na bango mabe c'est fini ba okena li felo donc toi ba ke maman c'est lo mbongo okena li felo maman Shabani okena li felo à une condition soki ba se repentir te soki ba boy ko se dépouiller ba okena li felo est ça clair po ba ko tia kabelo ba ko tia maquillage kabelo za suki anani et là on est manqué bango ba za naturel. Papa na yebi ki a oza chaîne à monene hein bo ça la recherche yeb ça ingénieur ça la recherche azo la biso photo ya affiche ya sublime ya papa ale moloto au monde que ba ser balata ba bazin bazana ba foulard de tête et le connait ezanga bango bazana ba suki na bango naturel et le connait zola que baza mabe il faut ka baluka ba chevelure ezali ba faux cheveux et ba que ne ko so ba maquillage origine on est un monde kabbalistique bango bazo accepter yango mais surtout par exemple mutu akobongisa ndako na ye asomba meuble asosa ki ndako ezala kitoko po ko ba ke uzuka bakite mabaya pe utie simple te papa musiki mokani monde baka nzambe eza mutu azo ko dépendre na nzamba sala mamunde nzamba oyebisi il y a des choses OK pena soma ko la biko somba ngote nzamba chanzanga ba direction. Tous les na programme nous faisons ça l'émission même pas les lots hein. Je fais tout ça l'émission dans un mais va changer en direction. Et comme on a télé des façons dans la voiture télé na transport. Oye na arrêt quand on l'action na mutuko ko mata. Bon et quand ça un peu difficile na moto na comme na dimension on a à comprendre mambo to zoloba. Ozomona à comprendre mambo to zoloba. Mais ce qui muto comme na niveau wana nyonso ya ko dépendre na nzambe. Donc même maintenant on a kende ko comme soi-disant propre a bongisanda kune acha ba meuble il y a des choses na kata ndako ne ekotate mais si on pose à la nzamba a changer notre direction a comme le rôle yo topé message ñu ko kopesa na ba ndeko na biso ba yembi ba pasteur ou baza se retrouver na mayoko loba non ba yembi déjà baza na problème ya repentance ba yekoluka qu'on se fait riche à travers la musique de Dieu. La musique, ezalika tango beta ba instrument na bango, mais texte wana soki ezalaka inspiration ya molimo santo. Ba koki ko lukate ko zwali loba nzambe, pona ko édifier libota na nzambe, pona ko kangola libota na nzambe ba komisa ngo moyen na bango ya ko sengela ngo ba cacher. Donc nous avons que ba ko se fait riche dans l'évangile. Na katote moto na nzambe lelo na bengi mama Shabani. Na ko loba mama na TV. Poto sa émission, ako senganga $500. Alors, $500 sur les athées dans retourné. Mais, maman pasteur,
heureusement kutu yo moko déjà oyo ko comprendre que maman okeli felo na tanga zoya message wana ba opesa les $500 message wana eza maloba na ye to eza maloba ya nzambe oya koloba soki eza maloba na nzambe donc akomi ko teka maloba ya nzambe mama za na kata perdition d'où faut ko aider maman ki mama ali ya koluka mbongo na kata musala nzambe okeli felo. Dieu nous a appelé pour nous faire l'appel des fontés. Dieu nous a appelé pour nous faire l'appel des âmes. Nous avons une seule mission, il y a aucun décoluka, ma brebis perdue à Jésus-Christ. Tous on sait vraiment na kata bergerie. Mais na kata wana elingi lo bateke to ya koluka mbongo. Parce que tant on a $500 donc message au fera pesa nzamba bana nzamba pesa. Na kamwe, le na tongo, lelo na tongo. Kola otuna e. Madame tabenga ki na kamwe, ngaku par hasard na olata. Madame to so na, et pour madame so na main libre, na téléphone nga. Alebi $500 ou rien. Alubinga na mutu munene sengena yana pesa $500. Te mutu a commission munene atindi yo na miso boyi. Mutu a commission munene za nzambe. Atindi yo miso ko moteka ngo. Ko mokata maloba nzambe pesa ngo na prix. Yango moni le même ba prière et combien ba montant. Pesa autant pour na la prière boy. Pesa autant pour na la prière boy. Ce sont des aventures où c'est côté na kat évangile, batubaye ko luka ko se faire riche dans l'évangile. Okay. Or c'est pas une voie par laquelle biso ba chrétien photo les cas. Biso ba serviteur na ba servante photo les cas. Bible zolo banabiso na Matthieu chapitre 10 hein. Papa, que besoin qui a offert, bo pesa ya offert. C'est Dieu qui bénit. Ce qui nzamba koleka na nzela moto papa mbolanga elonga. Nous en aposa osengate. Nzamba opesa ye pe opesa motema na ya osunga ngai. Ozomona. Abisa na papa ona na sungi yo mela secret. Sombela bana lo sonandako. OK pour fungoli bo bandi ko compter ti mi sa pesa lo paso o compter ka. Okoluka pe yo mabeleta musuna mpasa. Ozomona. C'est possible nzamba kenda simbande ko sanke to senga. Apamboli peyo. On comprend que nzamba footinga na nzela ndeko oyo. Mais ko ya ko kataka ba montant ndenge siko. Bato bazana kata voix oyo, papa Bible zolo bana biso. Calamité va disparaître. Peut-on lever la bangote. Parce que ce sont des justes, on va se détourner vers leur justice. Mutambo za liboso na bango. Ba faire attention na basala nzambe ya basi pe ya mibali, na bayembi oyo bazo sala nzambe na lolenge elongo banité, bazo boya d'abord ko se repentir. Papa nanga bat bo senga caché na musala nzambe. Ça c'est quel évangile? Pesa ngana no temps pour bino bozwaka autant. Yo osa musala na yo, yo osala musala na ye. Nena ya na osala musala nzambe à travers le média. Yo sungi ngai lilobe comme jusqu'aux extrémités. Très bien. C'est ça. Ni foot na nzamba za na ndinga foot la yo, yanga penza na ndinga foot langa. C'est comme ça. Mais ce qui est comme suko ke na yo faut pesa ngana. Soko pesinga te batu lilobe comme en extrémité te. Ah na kuta na mukolo lilobe muta pesinga lilobango. À moins que na za la serviteur nzambe te. Ce qui na za nzambe na kuta na ye. Bon, c'est comme si pe bande kwango ba na nzambe te. Yango bo bango kangana bango maloba. Vomi ba fandi sama bango pona bango boko. Tozon na sujet to anoro lobela. Avant de conclure parce que lelo tinga to conclure sujet na biso wana. Maini nyoroba avant de kota siko na mama na likambo émission à lelo. Na ningo ta la caméra ou ta na batu nyonso oyo soit disant babunga parce que moi je le confirme pas. Na ningo personne ba verset biblique au convaincre bango. Batika ceux qui ba ko tia kabelo ceux qui kabelo zamba be pona nini pote tango tia kabelo ko mama nzamba ko yokate pour soit na éviter so tia kabelo tia maquillage nzamba ko yokate bon na lingi siko oyebisa bango mabe ba ko sala wana. D'abord na oloba kinga za on a pour nous convaincre batuté. Muta convaincre keza molimo santo. OK. La liberté de la pensée, ya choix ya kondimano ya koboya, ezo dépendre na moto. OK. Nzamba za na part na ye aolo ba travers elonga, yo za na part na ya kondima tout comme ya koboya. Ozomona. Donc ndeko ya koboya eza ko engager parce que Bible zolo bana biso na Apocalypse chapitre 22 à partir à 11e verset et 12e que celui qui est souillé se suit encore. Donc moto andimi koboya aboya makasi. Ozomona. O alingi mbindo abakisa kozala mbindo o pe azali saint abakisa la sanctification mais na 12e Christ a lobi je reviens bientôt et ma rétribution est contre moi, je vais donner ou rendre à chacun selon son œuvre. Donc arofuta moto na moto kolandisa ma misala na ye tanga rotuna e bango elonga lobaki to lobaki te na lobaki na nzela elonga boyoka ki te oko loka boboya ki koyoka eza ko engager bino eza leur sali leur récompense nazana intérêt te ya longa bato bazala ki propre na ko bango salité. Qu'est-ce que je gagne après moi? Qu'est-ce que je gagne? Bato na yebi bango te. Qu'est-ce que je gagne? Nazo moi si nangana faire dépouiller, qu'est-ce que je gagne? Naza trop jeune papa. J'ai moins de 40 ans. Donc je peux faire na rolling na moi stanga et puis moi stanga toi on est 10 ans s'il vous plaît. Donc na rolling na azala moi si
ya balolenge nyonso wana. Mais ceux qui tokomi na niveau ya kotosa liloba nzambe bato bazoboya wana eza koengage bango. Na oyebisa bandeko boye. Romains chapitre 1er 26e verset. Botanga yango bien bo comprendre que ba usage contre nature ezaka homosexualité dans le lesbianisme. Ko corriger nzambe ko porter correction na nzambe ndenga kela yo na oyo zali ozola kiseke o te fala kina sala boye il m'a mis le felo. So que ça liloba ya nzambe bo kotosa te wana ngana na problème ti. Na kena bango ko yebisa bango boye. Ndenge bozo tambola likambo ba pantalon. Deutéronome chapitre 22 verset 5 mutelobi. Papa chik nazoyelo makambo eza uta yanga ite eza makambo eza na Bible. Donc ceux qui battu ba boya la parole fait cher c'est Jésus-Christ. Moi ça ko ta pantalon te il est en abomination contre l'Éternel. Oya ko linga ko buka liloba nzambe et engager yé na nzambe. Na yo négocier liloba nzambe te. Na yé ko imposer batu liloba nzambe te. Mais na yé ko longola mutu na kata ignorance à comprendre que le chemin par lequel les alliés chemin à vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est ça. Nabanti batbayoki mayolobi to longola sujet wana to ye lelo e pa na bino évangéliste moto na yo ngala benga ke moto na yo idole na yo pardon c'est pardon vraiment c'est grand silisa OK kulutu na yo idole na yo moto yo oyimitaka wala ya selonga moto apesa ogu ya koteya oyo na respect et puis estime envers ye papa na biso évangéliste Roger Baka tomoni na langue so banika rabaka baba rokondo no shikere bebe est-ce que à langue wana ça permis est-ce que tomo yema na langue est-ce que à langue to boko interpréter biso en langue te à langue est-ce que ça biblique na tuni 3 minutes na mbala moko mekambe ko yanola nazonga non bandeli zonga ne bandeli l'évangéliste Roger Baka je le salue à passant aza idole na ngati ceux qui te commis komisa bato ba te ngana lobi kaka na lobi mabe te est-ce que na lobi mabe tango lobi est-ce que ngana lobi mabe moto na nzambe lobi mabe parce que lobi côté ni na lobi mabe non mon idole c'est Jésus te Jésus yo so papa Roger Baka tambola bien te mon idole c'est Jésus-Christ de Nazareth c'est Jésus né nazola po na mona tango yo zo bana ye bolo ba ndenge mo eza gloire à Dieu bokena na même linéaire au dénoncer soki kutu yo dénoncaka ye pas dénoncaka problème ezate toza na kati ya ministère évangélique ya lokola on a un exemple ya ba musicien et le roi n'est pas un déplique ça so yemba tout le monde fali excusez moi ton nzambe ça exemple oui so suis fali pour pendant déplique là na moni oye bandeni ki oza déplique parce que là na fali oye bandeni ki za déplique boy na mona ya déplique non yebiso bonde konanga te ndimaka pe quand même moto s'il vous plaît ko ya moto bongo te il n'est pas mon idole. Très bien. Vas-y, répondre biso. Tout ça on a été maman Likam. Azana Nzambe, idole nanga c'est Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Parce que via évangéliste Roger Baka et l'on a pour vivre en beauté. Est-ce que à langue na on est biblique? Nazoya papa. Koba. Parler à langue est biblique, mais ya yena éviter ce que est biblique. Na ndenge nini moto. Bongo bungisa biso. Tanga. Tanga Bible parce que ngana lingaka preuve à la pluie. 1 Corinthiens chapitre 14 14e verset jusqu'au 15e. Très bien. Zwata na yo papa on a lobaki te papa soko papa na rotike le temps na kati yo te na lobi pe mabete loba na bandi na 13e verset. Très bien. Pour permettre biso to suka na 15. Voilà. Na tangi na kombo na Yesu Christ. Amen. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interprétation. Point. Moto o azali koloba, tu parles, o azali koloba en langue. Ensemble la senga na nzambe après ça y est likabo ya kolimbola. Très bien. Le don de l'interprétation. Ce qui nous a parlé en langue, donné dans le babou, dans le langue, dans prier mais nazo loba en langue. Nazo na don en langue te, faut na kanga munoko. Pourquoi? Totanga na 14. Très bien. Car si tu pries en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ce qui moto ko sambela en langue. Esprit na ye etikali en communication non sa divinité spirituelle qui est oya biso ya lola avec Jésus-Christ en communication avec le cher Saint-Esprit, mais mayele na ye eza bloqué et ko yeba te makambo aza koloba. Mais soki komi koloba langue, il faut ozwa likabo ya koyeba makambo ozoloba eza nini, interprétation eza nini. Na komi na 15. Très bien. Après na ya kofungola. Que faire donc na salanini?
je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nakoki koyemba na molimo, nakoki pe koyemba na mayele. Koyemba na molimo, tope kobonde na molimo, c'est parler en langue. Tokoki koyemba en langue. Mais quand est-ce que la personne peut parler en langue? Voilà. C'est quand la personne azali, je dis remplie par la puissance de Dieu. La puissance de l'Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu est rempli yoté, au cause de la difficulté à prier en langue, ni à parler en langue, ni à yemba en langue. Ce qui t'ose prier en langue, ça signifie maïel est comme bloqué. Or, chanter, ça signifie adorer 2 fois ou prier 2 fois. Prier 2 fois, ça signifie au matisse dimension. Alors, il faut que quand la personne chante en langue, Azam Motowa est déjà rempli par la puissance et non rempli par l'émotion. Si la personne se retrouve avec une émotion en lui, non Azali rempli par la puissance, Motowana faut atika koyemba a langue, soit aza koyemba langue ya ba démon. Parce que parler à langue, et la langue oyo, ezali presque, na monoko ya moto. C'est ce que dit la parole de l'Éternel. Alors il faudrait qu'il y ait un interprète, moto a kolimbo la yango. Si ko bato nyonso, la majorité ya bato o ba lobaka en langue, na yo kana interprète. Mais moto a parlé à langue et pardon a prié à langue. A na droit ko l'interprète parce que makambo azo même yemo ko éviter. OK. Les autres mon même école y a parlé à langue. Je pose la question aux églises. Ba ko pe sa biso vocabulaire y a parlé à langue. Ba ko pe sa biso ba bengi alphabet y a parlé à langue. Conjugaison y a parlé à langue. Toroki koloba yaka awa. Kolo Yesu. Wanana indicatif présent. Bon, on a passé composé dans la langue et vous en dites. Non, maintenant par rapport à ta question, par la langue évangéliste et Roger Baka, comme tu as posé la question, ça peut être biblique, ce cas rempli, mais ça ne peut pas être biblique, ce cas rempli. Donc ce cas rempli par la puissance. Mais tout le monde a mbala moko, ndo uzol baboye, mbala moko dira c'est du tic au tac. Si tant que Moutako a vraiment dans Mozindo et à Saint-Esprit, et c'est là ça rempli dans Saint-Esprit. Moutako a comme rempli dans Saint-Esprit, na ngongani ni pe na lulenge nini. Pour avoir en langue. Yoka rôle à parler en langue. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 14, 3e verset. Non, on a vu à partir du 2e. En effet, c'est lui qui parle en langue. Ne parlez pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qu'il dit de mystère. Alors, ceux qui m'ont parlé en langue, maintenant, il faudra qu'il y ait un interprète. Pour le ministère, il y a parlé en langue et permettre à Batobazala na idée makambo azoloba. Et mutu lanzambe balobi bien que non, mutu soko ba langa akolobela nzambe. Comment to koluka ba interprète? Parce qu'il faudrait parce que ça munoko yo mutu yoka te nzambe yemo ali. Te nzambe yoka minoko nyonso. Parler en langue ezali kabo, ezali don. Netinga banana nzamba benganga. Non lobata rondo raba na prière te. Na éviter ce ngelo bani. Na kana maîtrise na ngote. Li kabo wana ya don ya parler langue yelanga te. Je suis un chrétien authentique. Je sais ce que je vis. Et je connais Jésus. Et je connais mon alliance. Je connais mon intimité avec Jésus. Voilà pourquoi je dis je suis chrétien authentique. Non, non, qu'on parle la langue, ce que ça donne, ok, c'est une bonne chose. Et ça m'a bien dit. Le problème est qu'il faudra qu'il y ait un interprète. Baza a la capacité à parler la langue, marambo tolobi, nzamba lobi nini. Tozeb sanzambe nini. Et puis, ceux qui m'ont dit que prier en langue, c'est quand même bien sûr. Oh, bah, yemba, net évangéliste, nani évangéliste, comment on a mis côté la ngana moto. Donc on a vu évangéliste Roger Baka, ayemba kasiko. Roger Baka tonde. Ayemba parce que toi c'est référé à yé parce que na yembié. OK. Ayemba parce que il faut hasard grand yambo on a vu sopé parmi ba grand net ba bino pe boza ba oyo ba plier yambo on a vu photo to le bela bino. Merci beaucoup. Aoloba ayemba en langue. Ce que y ayemba le baptême ayembaka.
Chanter en langue, on Oui. peut chanter en langue quand vous êtes rempli. Mais ndeko na biso évangéliste c'est Roger Baka Yembaka. Atindaka ngapa na landa aotinda kutu abwaki atindi alide bande kopé Bayambi Ker. siko na mituna kapé na mituna kapé. OK. Bande ko bayambaka nini? Kondo ya bakende ba marododo ce qui nini. Je me pose la question. Est-ce que ces gens sont remplis par la puissance ou pas? Pour ne pas tenir la procès d'intention, ceux qui bande ko ba rempli té. Quelque part, il faudrait que les gens soient remplis par la puissance de l'Éternel, mais dans une capacité. Il y a koyemba en langue. Koyemba, ça signifie dans une dimension de prière. Pour ceux qui parlent en langue, ceux qui parlent condro, ils ont ça. Tout le monde a mususu samani. Oh rabababababa. Oh rabababababa. Bon, nani kangena nga robinet wana maizo c'est n'importe quoi. Oh rababababa. Voilà. Maman, tu vas déranger. Oh rababababa. Eh kono. C'est quoi en fait C'est le problème? l'intimidation dans la prière. Pour impressionner les autres que je suis toujours en intimité avec Dieu. OK. Les amis soit des modérateurs. Bande ko modérer na culte. Ba mo pesa sujet ba mo assemblera te. Omona biso lobi ya to tinda siko moto. Taba to tinda moto ye ay tinda moto ya ozo sambela pona yo moto akobundela yo azate lokola yo moko kotala moto te ya priete. Après mo pona feinte misu na montre ka rondo yebe kende kuna zonga awa raka kranchu oro yoka. Ozo sala ngo bien. Mais la lingo matasou dimanche, ce sont des aventuriers. On distrait bateau. Comment est-ce que toi tu peux prendre les gens prier no rondo. So retourner que rondo za ko yagini. Oh je prie. Qu'est-ce que tu disais na rondo? Oh parla là. Parla là mi su pai na parla là mi su pai. Frère, ko zo sambela te rondo. Wana muto pena. Ranger bazo prier te. Nazo tala bino. Wana muto azali libanda ya bonzambe. Ce sont des choses aux alibes anti-valeurs dans l'évangile. Voilà pourquoi l'église corps du Christ toujours souffrir. Namakambouana. Diable a yé kanakat église. Abandi ko désorienté batu moke. Par la langue des bibliques, à une telle condition que motofos a une interprétation. Balimbola mambazoloba. Prier en langue des bibliques à une telle condition que motofos a la rempli par la puissance pour parler en langue. Si il n'est pas rempli par la puissance, à parler en langue, la personne a une fausseté. Siko alango wana nana memango e uta wapi est-ce que la Bible nana bana mama alango Batoma banani wana Actes des apôtres papa chic. Actes des apôtres. Parce que ya bango zaki ndeni na oyo to vivre mikolo ya bien za ndeni Yoka. Actes des apôtres chapitre 2 na zu premier verset espina kiti moke. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis dans le même lieu. Ba kutana ki bango nyonso moko la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bon, qui m'a télé les mots que ma kasi. Le quoi na bato et ko zinga bango bisika bazalaki. Mais ma ne utina likolo. Yoka 3. De langues, exemple pluriel. Baminoko. Des langues semblables à des langues de fée. Donc, le lenga maloba yango su maloko alanga moto. Monde moto za kaisa la langa moto. Ezo kokana. Soko sana deux parla là, il y a interprétation par la langue théorie ka parla langue té. Ozomona. Alors, leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et kaboli bateau. Mon amour d'abord va le lengue naïe. Mais le lope n'a rondo. Bah tout presque n'est-ce pas le rondo ouais. Da ba ils ont raté. Mais évitez ceux qui sont comme identiques. Yoka 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ceux qui bateau bazar rempli na moli monde ba comme la capacité à parler la langue. Et ça donc et peut ça meni montonio sauter. Et peut ça meni montonio sauter. Et pour la reciter et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Et autant de Biblia, bato liboso sali batoma moko la Pentecôte, molimo santo alobisa ki bango langa lo lenge o esengeli. Je connais mon recteur, chancelier Dinzita Dianzita. Place tatanga ki université nanga place sala faculté de droit.
na ICI Université Chrétienne Internationale na Très bien. Tebele. Aza américain. Aza pas nationalité congolaise, mais aza pas nationalité américaine. Pas aller au sambela na poto. En pleine prière. Un Américain qui n'a jamais été en Afrique, même pas en Afrique du Sud. Voilà. Azo parler, azo prier en langue. Mais maloba azo misisa ki yombe. Recteur na azo yoka. Rempli par la puissance, un Américain ça mundele ya munduti. Au noir nabi américain, noir américain té. Atiala ochalo ko na Afrique té. Maloba ki yombe en pleine prière. Après la prière, c'est mon recteur ndaki ko yebise makambo alobaki. Habitué à parler dans la langue maternelle et maman nangai. Olobibo, tant on présent ko le babo. En bon, et la langue ni c'est qui yombe. Yombe abise oui. En bon. J'entendis cela. Mais voilà le vrai par la langue. Je connais une sœur, Chanty Ibuka. On était ensemble dans une église, on priait. Sœur Soka yebi anglais. C'est que WW est à travers un américain. Ce qui est anglais, c'est que I love you. Mais un jour, dans le département d'intercession, on était dans la prière. La sœur Hazard remplie par la puissance a bandit qu'on priait en langue. Langue n'est pas anglais. Tu peux imaginer. Après la prière, message tout au ya loba. Ngana yo kapena interprétant. Na komi komi tout na anglango ndenge yo lobela ngana yo kango lokwa anglais te. Non comprendre makambo azoloba. Après tant qu'à Silicite na bandi so nzamba lobi na biso bo nzamba lobi tant quand la sœur a bandé ko parler en langue. OK. Nzamba lobi ki bo lobi. Na suka na tuni na bi sœur Chanty. On maîtriser anglais, papa na nganga loba anglais te. Parlant en langue anglais. J'ai une sœur qui est à côté de moi dans le ministère Nazanango. Parlant en langue comme portugais, il n'a jamais été en Angola. Parlant en langue comme qui est espagnol, parlant en langue comme anglais. Si vous parlez en langue, il m'a pris à en langue. Pourquoi? Tant que je parle en langue, non, Nazalaka 2 fois soki abandi ko prier parce que na comme on a une dimension hein ya molimo au moins na posana yo ka nzambe bo na simbi la sœur na bi Seigneur la tanzoto na pas sur la tanzoto pouf c'est la comme kaka mo parler langue c'est na ko yo ka mambolo baté na changer langue pa na lingina ka langue na yo alo ba langue ngana yo kaka Seigneur na minute elonga ngayo Seigneur si mu ka un problème bo ça signifie quoi elonga tala nga so na nzambe bo ndeko bayaka na biso nelonga ministre ba yé marabout na oloba soko lingi j'ai dit toke prière na na caméra te au film na yebeke ezalaka mabe ngai na yaka na caméra pona na mona te bon ngamna na journaliste olingo na tsaba tu prière na mona ndongo swala nzambe ya mabe oza ko défier non te yo yaka po yo mona npe msusu pe na ola tso nzambe siko no filmer de te ngai te obebisa makabo bisa ko ngane na caméra na filmer ne nzamba loba à travers mutu ndenge yo lobisa nzambe okomona ba oko filmer na ba stars oya ko risque ko ba image mususu bato ba ko emini ba bezolo ba fa te ko panza ba ko kangao na biso soki nous sommes à la prière je t'invite sans l'effort oya na sa caméra soko moni moni ça ta convaincre biso ya na caméra siko na zamba wana nzamba za na zamba boko samela ndaku te nzamba kana motema siko na ngoma ogenda oluka to se retiraka pour en cachette. Pour la Bible te recommandé biso. Tant que lingo papa na okenda en cachette. Oui, que ngana kena zamba jour mo ba benga ya ko filmer. Papa chéri ko filmer na zamba dans campus. Papa ba me laisse na 4 machettes. Et c'est parce que okenda ko filmer ma nzambe. Yoka. Bobanga te ba risque wana. Bon mo ba ko kufara na ba zamba kuna me bune boko kende quand même. Mais ça une kola tindi yo abatela yo. Mais sikoyo papa elonga. Mutuna na mutuna sko mituna o batuna kinga balobi yo na olobi te aza na ite évangéliste kulutu na yo évangéliste Roger Baka poni bo setaka na bato bino bo den boya ka vers bato izaka nini babo bokote ya maloba ya nzambe te muta bongo na mutema wana mutuna liboso bato bayisenga tuna yo bon ndeto ça l'émission boy place nini oyo poser question e ko bongo le sabatunga boloba est-ce que doit bato comprendre le contexte émission mais tout les ala ya bino biyano ya biso siko tant to pesa ba réponse ba koma ko ba ke to te atende nini ba da ko take na bino ça no bo tuna ka bango mituna ya mate ya po bango ba te ya biso
faut qu'on attaque bino mataka so seni ne na fandi abato na au moins sikoyo donc les gens pas un problème il y a qu'on comprendre voilà et puis tellement que nous sommes pas aimés par notre façon de faire des choses c'est la raison pour laquelle malheureusement tout est raté or que tout est abango dans un exemple mon côté tout le monde va parler en langue à tout est donc ceux qui nous dasaki qui n'a qu'à ignorance maté ezani raison maté ezani par rapport à la question oyotuni papa chic to sataka personnellement na sataka na batute na sungaka bato bana kata libungi na bato ba omema mango na kata libungi bible mtepe singa manda natanga tanga biso linga makomi to liaka makomi bo ça gloire à Dieu papa boeza malamu tanga makomi boy nga linga pauvre la puit olobi otangi to ndimi pe OK o sale lipe ya mabeta nazui Ézéchiel chapitre 3 OK place pendant na mandat yoka 17 tina 20 natangi na komona Yesu Christ amen fils de l'homme je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part mwana na moto na télévision le quoi senzili na katanda kwa Israël kozwa malbeko ute pa na ngai opesa na libota na nzambe pona kokebisa bango tu l'avertiras pona kokebisa bango soki na ko kebisa ndeko ya limité quartier industriel et écologie basali faculté ya ikobo olobi bandeko basali faculté ya ikobo azali obi na première na bi limité quartier industriel quartier ya écologie bazali ba docteur en ikobo benga ba yo na boza boela ni nana yo na yena muto boela ni nani pasteur na première rite boela ni est-ce que na problème na muto tout na na problème na diable. Si vous possédez l'esprit à diable, vous avez un problème. Pour la limite, il y a même un livre, et on a pour sauver. Ah, on a mandaté comme sentinelle pour nous sauver limité Mobimba. Bandal, Ngambo Barumbu, Lingua na Kinshasa, Bibu Anjili. On a un problème là de côté. On a sauver Bango. Yo comme Bible solo Bango. Et le Bini. Au 18, quand tu diras aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ce qui est kufa pour ekobo. Ce qui est longa olobi te ke ndeko akufa pour na ekobo, ndeko na ekobo kobomaye, mais makila ndeko na nzamba otuna ngango. OK. Pourquoi bolingina so makila ba ndeko limete? Pourquoi Olingina so makila ya pasteur lubrifiant. Ah bon olati. Ah bon mutema. Ah gloire à Dieu. C'est que message est komaki le pasteur lubrifiant à l'ombre pasteur lubrifiant. Azocha ba Yuda di Congo. Nakati ekoboloji ozomo na faculté. Ba ngomba zo reprocher bino na ndeko na biso. Mais pourquoi ba olinga makambo wana te? Mais ba biso pasteur ana ka pasteur olongola mwasi zemi. Voilà, continue. Na limité. Mais obi ke ba masumu so zapi ko batela réputation ya Nzambe. Parce que nena ko batela réputation ya Nzambe. Est-ce que Nzambe ka réputation nena ko bebisa? Kata mo yo mosala Nzamba ko ya longo si. Asa ya Nzambe te. Bakoya kati na biso na poso ya même bazali ba lourd ravisseur. Ba uti kati na biso te. Yoka 19 pona se sauver. Et le minine. Mais si tu avertis le méchant, soki okebisi batomabe et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ah oui, ça pour batomabe. OK. Bato ba pagan. So na lobeli bango teke likambo bosa les ali sum et même na li felo. Botika kabelo kende li felo. So na lobi yango moto aboy akufa mabe na nga sauver âme nanga. Soki na boy koloba yango nde ba pasteur ba boyaka koloba ke pantalon ko mwasi li felo maquillage ko mwasi li felo ba boyaka koloba yango baso ba ko kufa nzamba ko tuna bango bokoyoka kite pona nini ba ko akize pasteur mutata ya kibisa la kisa biso ngote makila ya batu wana yana mutu a pasteur wana yoka siko 20 pona bato yo benga ba chrétien. OK. Motu nezela yo hein. Si un juste se détourne de sa justice c'est comme on dit juste. Donc chrétien, moto on va reconnaître que un homme juste. Mais ce qui s'est détourné de sa justice, après cette justice mon Congo. Et il fait ce qui est mal, à comme il sala mabe,
Tu vas papa na biso retour à la parole. Mais à la fin, mabunda kweye etigili lo banza. Wana na cher. Kabunda zonge etigi cher. Père Vandi ko s'est détourné vers sa justice. Yo mamukola lobi. Je mettrai un pillage devant lui. Non, tu le mutambo. Wana mutocha mutambo nzambe. Nana olongolango. Na pusani. Et il mourra à Okufa. Mais yo parce que le ronko lozo bisangaye, ngai longa lobi nanga. Parce que tu ne l'avais pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ce qui olobeli était à Okufa, mazaki un homme juste. Luka bandi ko bunga, yo lobité à Okufa. Na chele mutambo à Okufa. Tanga Okufa ba ko lobela su oya sala kité, misala na enyoso. Et na suka na ngonga na otuno makila na ye. Na poser aux questions. Je prends l'évangéliste Soni Kafuta. Akufa. Aza bon moi. Oyoka ba église. Ezali. La fille de Sarah Bazali. Il s'est détourné de la justice de Dieu. Il a eu le temps de consommer les mal. Le lot au kolobele sauter dans les biens. Bon, Denis les Sobosani. Non, c'est un païen athée. A souffrir de la crise de personnalité spirituelle. La crise de personnalité morale. Non, non, on a promis spectacle que Denis. Attends moi c'est le qui est obsédé. Attends moi ça le tout ma bé obsédé. Maman tu n'as obsédé. Et puis on va à bien pingwate. À rêver ça. Ah ça quand il nous pagano. A combien de temps on la hypocrisie. Vers beti ba chongai ya ba boot. Na ba pantalon ce qui ba jeep. On a le papa Wemba. Yo mo le papa Wemba. Tu connais bien que la personne sera kufika na histoire dans les tourments. On est là na les de tourments ba bimisaye. Tu es ça kini. C'est depuis que commence à culte de l'âme. Mon yozo le lae, on l'a dit ba chongai. Ta la cuire, pembe ni pe ya nani. Papa de Fao. Attends mo. Yo muta bon mozo benga nani. Non, c'est un païen athée, la personne qui n'est pas encore convertie. Parce que ce kazala qui penza moto atambola ki na nzambe, azalaka chrétien, atana kati ya libungi na ye to mona kende kwa kwei. Et au bon de la peau à zonga. Mais ça qui est découvert dans le yamba Yesu abanda ko bongwana. Donc le frère là kotanga alkina kotanga kiti na lisa maka sala nzambe. Atikala oza ya nzambe te. Moi parenthèse moi muke. Tous on a moi muke na ma olbaki ya mesh na ba kabelo na ba maquillage. Na mutu na mona na tuna. Nani asala ba maquillage na pesa mayele ya osama kambwana. Anemo no yebisa yo ke maquillage utana samai. Samai. Et pas nani. Ba sirène. Sirène de eaux. Et puis, on a à la séduction. Est-ce que les chrétiens peuvent séduire? Je pose la question sur le bon, souvent, la question est usine ou Sarah Bakabelo. Origine, on va au moins, une musique. Dans ce cas, exemple, la musique. La musique est composée de trois choses: la mélodie, le texte et l'esprit qui accompagne la musique. Moutako va nous y mettre dans un bandage en bêtise décembre. Mais l'esprit, qui est accompagné la musique, c'est l'esprit en zambété. Musique, c'est en zambété. Et ça, musique en zambété. C'est ça. Oh, le maquillage, c'est qu'on séduire. Bon, toi, tu es malin. Bah, alors, ils ont se faire belle. Ils ont séduire. Or, chrétien, c'est les acatés, chrétien a convaincu. Bon, il y a qui tout est malin, malin. Aujourd'hui, connaissance, oh, les lois, créer l'anti, babilamba, oh, les lois, maïe, les wana, na pesi bango. Nalingi na lobano boy. Tu es là, tu ni maïe, les ou t'es pas nani. Poser question. Ok. Ça tape ça maïe. Après ça, dans maïe. Oyamba qui a témoin awa. Oyamba qui a. Abi sata kuta aloba ki vérité. Sata tape ça. Nani mona oya Eve na Adam ayele. T'as un degré. Ça tape ça maïe la ma bise. Nana créé Satan. Éternel Dieu. Voilà. Le créateur incréé. Nana appelle ça Satan maïle. Éternel Dieu. Voilà. Toi qui maïle. Toi qui donne maïle, toi qui na bouzo baté. Nzamba a créé Satan, après si maïle. Satan wana na nyo sa sala ka travailler pour le coup monane. Il y a Satan. Il y a Nzamba té. Parce qu'il y a Lucas qui a comme Nzambe. Or la personne qui mérite la gloire c'est Jésus, c'est Dieu. Il y a Lucas qui a comme à la place Nzambe. Il y a mon Nzamba a bengala. Ah. Bandeko. Ngai meka biko convaincre biso sous côté wana na oyambo sous to le belango. Tous on a dossier na biso black to kuma to za sous wab mamu ya ndona biso Denis Lesi.
te aza païen athée kotanga ye te so de masolo ba chrétien na ba banani net ye to koloba te ye soki Ézéchiel to Ézéchiel chapitre 3 verset 17 tina 19 mais pour la bande de so batikali o to ebaki bazaki ba juste to ebisa bango à partir à 20 ba bongwana so ba bongwana te ba kufa mabe na bango yango moni bolo bakaki biso tozali ko condamner tozali ko s'attaquer na bato or moto tozali ko s'attaquer na ye tozo sunga ye je prends nazaka na papa na ngai Soni Kafuta. C'est un homme de Dieu que je respectais. Hein. Mais il a dévoilé qui va se craigner. Attends, quoi, ça va qui va à Bombani. Il a dévoilé qui se craigner. Pourquoi Bandé Kobombango tant que il y a aussi des gars là, mais pour ça, le bagage n'a pas. Oh, bah c'est la raboy boy. A dénoncer. Quand Bandé Kofan dans la bango, Bible se interdit de faire la batabongo, il y a fait la bango. Mais à reconnaître. Il y a bis en gagne, bah ça là, il est au bango wana. Mukoni ba kota retraite. Non ba prier à tam kolomo, te bango tout va pasteur wana. Ata wa komi lelo ena mukolo te ba ke ba sali prière est-ce que bazo tango consulter nzambe poto remplacer mutu cha oyo ba tuna nzambe basala makambo wana te eza makambo osala bomutu na bango po basala ba calcul moko financière mais c'est comme si mon kilongo nzamba créé là qui pona satan kaka arenyaka satan zora nenyo so pe ngusaka batu nzamba ngo atala kane kaka siko nzamba mukoni ni pe a oya na kembo na yemusu donc nzamba atala kaka satan après nous si batou sata créé kabelo sata après nous si batou siko elambo olati oyo sata ka muta uti na mpo o bana nzambe te wana pe yaka sata bilambo olati satan na ndeni oh et mona sa bilambo satan azali imitateur azwaka makambo ya mabe bon à l'époque tangu nzamba akelaki Adana Eve balata nini bana bilamba siko après nana lati bango bilamba mutali boso balata nini nana lati ki bango nzambe mutalati bango bango moko ba nzambe te bible lobi bible za clair bible lobi ni elobi ni azui abomi azui poso ya nyamalati si bango nzambe mutalati yebo mutalati yango mutalati ça adanta yo soni nzambe adanza ki de que ça nu tango nzambe apesi o ba benga na bango ba chéri ba kitwa bengani bango na aloko azali bolingo akalati bango bilamba mutalati bango bilamba adelamba liboso adacha na nzoto mutalati mutakelai. Ok, Bible en est mauvais tout bola. Parce que tant que diable est complication pour la révélation. Tant que diable est qui tenté Adana Nzamba zara présent dans ma munyo. Ça mon agité. Merci beaucoup. Wana sko tokewa. Toke na Apocalypse chapitre 4. Pour ça moi parce que Adana ko ça il est qu'on est dans ma bé. Nzamba tiki quand même. C'est Nzamba muta minu mimbale. Bela minu. Mais tout le bani nyang parce que hier il présent. Si moi ça na ko sumura Satan ko ya ko tala. Yoka. Allez le bini. Apocalypse chapitre 4 verset 7. Non, Kitamukie, je pense Tina 8. Natangina Kombo Jésus Christ. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Vous comprenez par rapport à la question on va être vivant. Pour expliquer, omniscient, il y a omnipotent, il y a omniprésent en Zambie. Donc Moutalibosa il est un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. La version sémère le bara à un taureau. Ngombe. Et le troisième être vivant le troisième être vivant a la face d'un homme. Allez le gamoto. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et nous amen. Mais apparemment Bible Pendant la Bible est une révélation, chose à révéler tout est compliqué. Quand la Bible est open lobby, sugi na oki moto na Bible quand la Bible lobby sugi moi ça kolisa nini balaye. Quand la Bible là. Moi va pas gano, va pas athée. Ba fa ma réflexion, ba fa ma révélation. Na oyambaye kami ita o défendre. Yo papa chiki mukadi. Le premier être vivant dans la forme à lion, ça signifie la sa majesté et la royaume et la souveraineté de Dieu. Les lions de la tribu de Juda. Deuxième être vivant dans la forme à taureau. Dieu savait que l'homme va trébucher, mais qu'il a couvrir le péché par lequel l'homme peut posséder sur la terre. Il a fallu créer être vivant dans la forme à taureau et le bois sacrifice. Il y a mbeka oyo pesama pour ma soumu ya peuple naïe. Ils ont couvert. Donc Dieu savait que Adam va trébucher. Il y a un moniteur Azalaki. Le troisième être vivant, Azalaki wana, moi na moto, et le sacrifice suprême. Kolimbo la koloba était et comme on attend les soumous ils sont posé à la couverte. Ils ont la souba couvrir en côté. Mais comme on attend il faut les soumous et longs il faut ôter les péchés. Alors le troisième être vivant dans sa image et un sacrifice suprême à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu savait par rapport à ta question que Ève va tomber. Il savait. Bon, autant besoin qu'il y ait un malheur à la terre car le diable descendait avec toute fureur. Nzamba baïke, ma belle qui est au bébé. Oya moneli passi. Tu as mon pasteur. Il y a l'oba ma belle zala.
oya kele na maboko ka moto Torimi na suka, ta la caméra, na lingolo bana peuple de Dieu. na suka bongo te Peuple de Dieu, maloba. les ama romi balé fallait ko tourner tournité oyamba ki frère Roger na role kangote papa frère Roger na pesa moto Aluminium. bon wana Papo, ay, allez na plateau. to soki to bito soki sa image frère Roger libo yesu na nzoto ayate Bon, ça va. Ndeko na biso, papa Roger Bouéya. Roger Bouéya. Évangéliste c'est Roger Bouéya. Alobi nzamba ya na musuni. Te, nzamba ya na esprit na nzoto boyete na chair. Donc nzamba kufa yesu akufa mikolo nyonso. Soki mutu abongoli mutema, yesu aseki na ekulusu. Yo lobi nini? nga alobi te bible mtelo La Bible lobi nini? bible lobi boye na 2 Jean chapitre 1er na ye à partir ya na 7e jusqu'au 11e verset. Très bien. Attends na kombo na Yesu Christ. Amen. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Car plusieurs séducteurs ont venu dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Il y a un Roger Boya l'antichrist. La Bible Bible est bien frère Azali antichrist. Pour alobi Yesu aya na nzoto te. Ba o ba ko ba ke Yesu aya na nzoto te, ezali bato oyo ba ye ko séduire libota na Nzambe et bazali ba antichrist. Tala danger oyo so libota na Nzambe ezali ko recevoir, oyo chebiso ezo ko recevoir. Parce que ezo ko yamba antichrist. Chebiso ezali chaîne commerciale. Ezo yamba antichrist. Yo ka siko. Yamba mutu nyosa lingi. Ye de la mutu a défendre ndenge ya lingeli. Ezali chaîne de télévision mutu nyosa kolega ndenge. Yo ka 10. Et lobinini. Va sauter. Très bien. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ah, oyamba ke sauter. Bible me fait question. So oyambi etalio. J'avance. Et ne lui dis pas sali. Comme ça, qui mbote na yo. Comme kolomrambo wana. Yoka 11. Bible gate Bible. Bible est nous il va pas ma bien té. Eh, c'est la parole de l'Éternel. Oui, nazo bisayo. Nazo bisayo. Parce que Bible oyo. Eza mbeda minumi balé. Eh, Bible ça dit mina minumi balé té. Très bien. So on s'agit Nana koma Bible. Nana koma Bible. Éternel Dieu son inspiration appelle ça na bateau. Yango moni bazo recommander biso, tout c'est la Bible électronique. Oui, pour un tout dans la Bible. Nazi sa Bible. Tout dans la Bible. Nazi sa message. C'est ça, pour la Rokoba. Nazi 11. Yo comment on fait? Car c'est lui qui lui dit sali. Yo de penser qui est mbote. Participe à ses mauvaises œuvres. Bah le contexte nini. Soko pesika frère Roger. Mbote na yo frère. C'est fini. Misala na enyo so mbindo. Yo so participer na kati. Pour ni frère Roger akoki kozwa tant ko suyer yo papa mukolo boye irresponsable. A suyer libota na nzemba za kolanda ye. N'oublie pas que naza journaliste. Azo suyer yo. Naza journaliste papa. Non. Naza oza plateau. Ah on a ma musulman. Conformément par la parole de l'Éternel, la personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est un antichrist. Soko yambi yo aussi problème dans Zambie. Voilà. Si tu le fais, je te rappelle, accepte d'avoir des problèmes avec Dieu. Je te rappelle que ozali plateau ego ya mamoto nyonso. Na lobi bo yango moni que Bible o esengeli botanga Bible électronique. Parce que chaque fois bazo réinitialiser mambo sikei ko kota. Mino boko tanga Bible oyo ezalo na yaka la Bible nana koma Bible. Eza muto lo yo ngana. Ouais, sikana na komi. Quand même muto wana tamona pe yo sa erreur na commenter. Obi ke erreur ezabé na Bible. T'es na écriture na kokoma. S'il te plaît. Na bi na kokoma. Ah loba. Nous avons la Bible et nous avons la parole de l'Éternel dans la Bible. Très bien. Nana koma Bible. Les hommes sous l'inspiration de l'Éternel. Voilà. À quoi vous s'appelez? Même est-ce que vous avez comment Bible oh ming va sataniste. Papa chic. Toute écriture est inspirée de Dieu. Au moins ne soit comment les inspirations en Zambie. Très bien. Alors toi comment on a maillé n'a été pour comment ngoté.
Bible comment na révélation. Nana comment Bible. Ezali moto lo wa yo na ngai te. Ya mona zo expliquer yo. Mama ye ba lobi wana na pesa bango. Nzabe muta pesa bango na ni bazu na taza ni. Nzabe muta inspiré bango bi koma boy. Ya on a lobi te. Koma boy. Muta ko se erreur te ya. Oh ça l'erreur ya ça yo Bible yo ba bien ba monyo so na kati. Bible za ya kokoka. Ndeko. Erreur ezali ezape na mo. L'accent erreur. Oyo émission ya. Na te osaba recherche na oyamba yo. Bible za erreur te. Est-ce que c'est que toi la harmonie sur comme la Bible? Bien sûr que oui. Oh ezali essentiel pour na yo c'est Jésus-Christ azana la nouvelle alliance. Est-ce que la Bible ope kabola ba te belé? Te. Bato ba interpréter ki Bible ma bende ba kabola bato. Kasi on a koloba te. Bango ba l'église mususu pe. Ba comprendre la Bible elobi ke kabola na ndeko na yo sunga faire église. Wana verset ni. Na opesa yo. Na opesa verset wana kubanga te. Tokomi na suka. Tokomi na suka émission. Na ningota la caméra olobela bato tout ba olana biso sikoyo emo. Na nyonso tolobi awo. Boyo kaka musique papa le moloto. Boyo ka musique a mutute. Na lobi ndeko pardon. Na ninga osima bongo tango bato sima papa moloto kaka. Na te na otuno mutuna. Est-ce que musique ezaka ya papa ale moloto e bongo ba frère na biso Mike Lambai. E bongo ba ndeko na biso yo papa Moïse Mbiye. E bongo ndeko na biso yo nani Mike Flore to komona ba bimie bele ba koyemba. Yo ko ba papa nani pour nini. Bino bobomisa Oui, église koki kobomisa moto, so que église nzambe te. Ya nzambe bomisa raté. Si koni ela saki papa ale moloto nde. Ah papa. Toi matanga net. Kasi eza disparition. Chrétien ku fa atteint. Ora frère ko monana li. Eza li wate. Mais ba o ayemi wana ayemi mabe. Na loyi boy. Musique. Bon, ndeko Mike Kalambai. Musique no mona ngondeni. Esa musique nzambe te. Pardon, mon place yo ya obé ça na suka so émission comme la suka, o mo maman bongo. Ezandini. Pona yo aidifiaka to adoraka, to alouaka. Ngam na ko tuna mituna. Te ndenge yo comprendre. Pourtant on a expliqué bon monde qui na mabe. Bon, to ke malem ngana na Papa Denis Ngonde. Ézéchiel chapitre 3, Elobini. verset 20. Bible le Bible. Totani na ana bandela pour la compréhension. Si un homme juste si injuste c'est le détour de sa justice. Bakotika la kolobela susu bolamu no sa pratique. Papa de ningo na kufa. Bo musique ekufinde. Siko musique ekufinde. Frère Patrice. Musique ekufinde. Ah ça yo tu bet album. Ko bet album eza koyoka. Ndiye mi nganze moko ebimi na album. Moïse Mbiye. Musique ekufinde. Te ata yo moko. Moïse Mbiye c'est là. Ba le dans les mal. Ba le pas dans les bons. Ba le dans les mal. Ça va. Pour ni moloto ti loto lo beleka. Masa kufa na ye. Est-ce que tu le bela papa Charles Mumbaya? Ah, on a des idoles. Tu le bela qui te pour nini? Et c'est clair que le papa Nabiso tango azala ki na bomoi, azaki tango se détourner vers sa justice. Ya on laisse comment moi ba le beleza te. Pour ni tu le bela Moussa Alexandre Aïdi na bala. Tu le bela pour ni? Papa Bible la ki si biso que o ya sabunga ki tala preuve ngoyo, o ata zate. Preuve angoyo. Preuve yango wana. Jésus-Christ ça en actualité à actualiser batunaï. Que ça soit en absence de bango ou en présence de bango. Batu akata ki ndenge elonga kota ki pe crime abimi asilit. Les gens disent ça. Baba ki na liaka mbongo. Mais okitaka pe série moko hein. Te. Na zonga ki na katanda. Aussi la na traité santé. Nzamba biki singa ngayo lazati. Oyebi ndenge batu balukaka papier longa na chez sur télévision. Et non dans le sens moko amabé. Bémission okima bango. Na kima bango te na ngana oyebisa mama mbonga na okanisa te. Il faut na ko zama mbonga na oyebisa bango. Bon, tu as bon 2 minutes, tu vas comprendre synthèse à Maïtolobia. Bassa nini, faut dénoncer. Merci. Rwanda on a yo évangéliste Roger Bak. Ya ba bozan ndenge moko. Bo lobi nini ka to c'est moko te. Soko tali université à évangéliste Roger Bak ba ba pas ko tamba pantalon. Oh. Soko tali va ça ya ba. De bokabo inde côté wana. Mais doctrine ezo kabola ngana ye parce que doctrine nangezo pekisa bi. Ah oui, na comprendre. Yo le bakan langue te, ya le bakan langue. Yo boya pantalon, ya ndima pantalon. Ta place boko bana basi balata ka fula pana biso kuna miso balata ka. Ya bokuna balata ka. Kuna kabelo kota ka pana biso kabelo kota ka. Ya yemba na langue raba baba yo yemba te. Na yemba ndeni mamna bana éviter. Faut na mamna maîtriser. Mais c'est que ya yemba a yemba. Eza mabete. Asa dalé bon. So yo mone mabe poani. Ngam na mone mabe. Kwa yebi makamba o yemba. Yo mutolo bakina mone mabe. Te, boni ngolo bati. Zilo ma journaliste. Te, ngasko eno esanga pasi ya nini? Pozo boya ye. Ozo boya langue na ye obi. Bon, ce que ya ye be nzambe wa lobela ayebi yango.
ce que yo zo boya ngopona nini papa évangéliste mabe ce que yo yande on a biso papa évangéliste Roger Baka alinga to yambeti alinga te pour nini ba ngalo na benge comme téléphone yamba alinga te yenda et bien ba raison tant que ça m'a permettre été yo nza m'a permettre ndé c'est parce que ça m'a permettre nga na les gars papa na nga lende le tusiku tanto le kate donc faut na leka OK pe faut ndé na leka papa na nga kibumba to mwana asute donc mikolo ça évangéliste longa depuis à sûrement game mission en ligne mission c'est vraiment qui a prophète akutana isanzela mutaliboma. Est-ce que ce qui ndeko na sali mabe ko bene na ndenge moi permet to passer conseil so ka zande ko na ngana obeng boso zande ko na ngate neti message ya ndeko na biso papa Toms so pesi pour ba ifalo luka ba bengo te ce qu'on a ozelo na yambo siko ba message na TV pour kala mingi te na ozela modo no le banzambe na bomba eza yanga ko banga ndete po be ba ipe ki na boy ko banga oui bikilo ngabanga te l'impossible n'est pas mon nom bangani. OK. Ce qui va ko bomanga ipo na lobi vérité makambo nzambe no ke lola. Ba ba olela cortège alo le ya ba Jésus ngana. Na boko la ba na mo. Nzambe. Nga za orphelin na boko langa. Papa si tike to fanda ko comme ko tali sanga bana te ko ba ko leka. Lilo nzambe ko leka te. Donc non ça musala so na sisi mission na kei. Ce qui mission nga fona suka na 50 ans na suka na 50 ans. Ce qui avant yango na suka avant. Ce qui après c'est comme ça dans na temps on a dit. Les comme nous ko yebisa bana nzambe no lobina prêcher na ko yebisa bana nzambe na Jean chapitre 10 verset 10 na lingi bolingi verset la trop c'est important après ça la révélation ma casse non on trop verset voilà on comprend on dit trop té voilà ne vient que pour dérober détruire gorger na ba yi to suka siko yo kama kambo za wana elobini ayi bakani bon moto aboto la kani a de tuzani wana ebite yum to ayi gorgerani voilà parce comme la révélation. Ils ont Matthieu chapitre 7 verset 7. Parce que le baron avait dit révélation. Tout ça on prêt tout on dit mais sans la foi tout 100 000 euros. Matthieu 7 7. Na 6 millions on fongona plus tard. Na za na kati ya Jean chapitre 10 verset 10. Les ça libota na nzambe. Moyibi tango ya kapona koyiba c'est le diable. Il vient pour dérober. Aoyiba yo bo mototé, aoyibo santé té, aoyibo mbongo té, aoyibo mariage té, aoyibo la nature de Dieu. Ce qu'il y a la nature de Dieu oppose trois natures. La nature animale a bloqué l'intelligence dans le niveau de l'âme. La nature satanique, dans le niveau de cœur, à comment contrôler, et à ce qu'on appelle la nature adamique. Voilà pourquoi on a qui moto na bon moto. Tant que boti ato bala ndeki to bala boso ki na boti mona mona nga boti mana nature lisumu. Ezali nature adamique. Oyo Adam na Eve bazwaka tango ba boyaki koto sanzambe bato saki satana. Ayibaki bango la nature de Dieu. Bible zolo bana biso que Dieu ôta son esprit à l'homme et l'homme est devenu mortel. L'esprit de Dieu est qui n'a pouvoir, on appelle ça qui monte que j'ai créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que l'homme possède et domine sur la terre, sur les reptiles, les oiseaux, les animaux. Le pouvoir et l'autorité et les capacités, nous avons avec tant qui m'ont dit mon aïe. Alors, mon aïe, qu'on nature animale. Tant que la nature animale, ma bé, pas naïe comme ma lame. Mon aïe, comme ma lame. Au moment où nous sommes chrétiens, ou bien un chrétien émotionnel. Dans le niveau, il y a un problème. C'est la nature animale des gérer. Parce que l'animal a un instinct, les allez au temps moussaillé. Au moment où chrétien, ceux qui ont des degrés aussi, tu vas retrouver sous tes cassambelaka. Abina zela na sisa yo zela c'est notre prière. Ocha nzambe mupanzi loko na kosala yo. Chrétien cha nzambe mupanzi ezola kisake na niveau ya âme na ye, azana nature animale. Alors, deuxième niveau, chrétien faut aller au niveau de la nature animale. Ça signifie il faut se dépouiller vers la mauvaise pensée. Il faut se dépouiller vers les émotions. Il faut se dépouiller vers le sentiment. Azamutu o makanisinaye faut ça bien fixé par la croix de Jésus-Christ, vers la croix de Jésus-Christ. Il y a quand ça positif, azaka négativiste té. Somo ni chrétien négativiste, azaka trop d'akata négation. Na niveau ya âme nature animale des ogérés. Akoki ko bakina se dépouiller na molimo, na boyi masumu. Afungoli motema. Nature sikoyo nature satanique ezani. Exactement moto so ba sémence par le masturbation. Alors ça le rapport sexuel protégé. Alors sémence ça tient on a préservatif à boaki. Asa nature animale parce que nature satanique parce que ça mo bomi. Alors bon ma sémence. So moni moto asa na capacité longola zemi to ko longola sa zemi asa na nature satanique. Amo bomi. So moni moto akangela bato kanda na motema ina bato nature satanique. Pour motema nisa cimetière ekunda bato. Moto alimbi sakate asa na jalousie ngaka moto émerger te nature satanique. Momo na kena église.
on tourner ba païen religieux alors que l'église comme habitude comme coutume mais na kati na ye nature satanique eza ko fanda na kati niveau ya amour na nature animale so comme on dit comme moto aboy ko se dépouiller sur le plan physique aboy pa ko la alingo tika pantalon te alingo tika kabelo te alingo tika ba bijou te alingo tika ba nini boyete ça signifie azana nature adamique. Donc les sous-mukats ils ont la facilité. To le belango l'autre fois, na bani na mission Roya, to le belango ngonga ba ko sanali biso to leki si ngonga. Numéro de téléphone dis mon solo. Mais quand tu as le numéro ya évangéliste et long en C. Hein? Tu as un numéro ya évangéliste et long en C. Ba tu ba benga ka yipona lemi ba appel s'il vous plaît. Bo benga yimba la moko. Hein? Donc mot de la fin, mbote zade. Mbote zana moi sinangaye, maman Naomi, Tela, Marlène Elonga, la femme l'homme de Dieu évangéliste Elonga, je te salue maman. Et Dieu te bénisse. Et merci pour notre soutien. Et puis, n'a pas mouru parce que santé siko ça va. Maman a repris. Et ça a été compliqué. Mais comment expliquer que Nengi deuxième longue excusez-moi, ma TV à vie privée, mais dans la musique quand même. Siko, comment il faut tout comme la mawana yo. Mais tu m'as dit ma casse, hein? Hein? Ok, d'accord. Yo, yebi que ça na prophète moko. Aboua qui se cherche na rattaché biso yebi. Akokate azalo le kawa longwa akokate ezana prophète moko na oyebi sa prophète oka na papier longa pourquoi okokate sur tout le plan okokate même sur le plan humain bo okokate soit disant prophète oza prophète ozoka na kota la mort na katanda ku ya papa chic tangu yo kani que il faut liwe kota na katanda ku na oyiba mwana moko ya bana na ye nzamba ka révéler au monde te ko batamite. Attention, Dieu est capable de sacrifier toute une nation pour le peuple. Et surtout dans l'époque où on attend un vrai serviteur. Papa, je vais servir à travers l'image. Donc, si on combattre moto à PC mission, tu auras des problèmes avec Dieu. Donc, je te conseillerais à Kobongwana. Papa, il faut identifier l'état d'esprit, l'état d'âme, donc, les côtés comme ça, les a et que son côté, ça l'a effort au bon guana. À la prochaine, on t'en comme tu me connais. Pour les gens qui ont on a zawaye. Peut calamer tout le droit de réponse. Naïbi, donc tika ne cherche pas papa et longo kokate. Tout n'a pas été Moïse Mbia boakanga. Mais maintenant, on a kilo boaki. Obanga te, obanga bolo côté hein. Na saini. Usite kumona hivi. Acha na vidéo les points. Et bon, il y a des points. Oh, parce que la possession est là. Ah, mais si il y a bouina ina kumona. Mais c'est fini. Si ko bino botika nza mais moi frappé. Bon, ça justice bino mo poani. Tu es sani. On a beau indi makila na nzamba. Bino mo sambela nde nzamba frappé ya bisina. Poani. Bon, poisson. Bon, faut les gars na télé de. Yango siliki pa chona vidéo. Poisson combien de fois police de star c'est ma pour nana. Ah, tu as souka. Donc je dirais un grand merci na bande sur balanda biso bazo benga biso. En tout cas, n'hésitez pas et pour ne pas tout ça la promotion na biso. Mais ceux qui au monde qui nzambe na yo ça la té essaye le mien. Voilà. Quand nzambe na biso, hein? Et nzamba sali biso ngolo na ministère de délivrance. Moi ba kindoki mutana kindoki zo la bozo ya prière de papa chic. Boye pe vivre ndeni nzamba zo sala. Bino ni boki opesa samukete mutu na zape na nzamba solo. Et boyo ça publicité ba tumsute ba sala ba sport ba na TV. Te moli mo santo. So be ngo bisinga mbongo na yet. Na lula mbongo fort. Moli mo santo ça. So singa ya sikoyo na yet. Moli mo santo ça promotion musala na ye et puis ça. Il faut que na na ba hôpital, na ba hôpitaux, ba obela bo. C'est la mandat. Bino mo zela ka ba takuna po. C'est la mandat. Bino ba pasteur za ka bo ya nzama ko bigisa bino. Mais yo so bi ko bigisa ka na ba hôpitaux ebele bigisa ba pa ilonga. Comment le roi ba tu yo ringa ça peut autrement. Ka soki nzamba bina ngakende na kete. Donc ikanga mo. Uzaka nzamba tinda yo. Yende musala. Ah to ba okufa. Musala na ye. Eza ngate. Et musala nzambe. Mais ngona ni dormi na suka. Merci papa Elonga. Merci na ndengo ni ma invitation. Toza na recherche à place ya église. Place mo ke mona naki, tozo zela ka maman na biso na biso que ça va na demi prix. Pour te proposer à proposer qui biso $400, tu sais $350 so ka olinga to futa ke par mois. Par mois $350. Tozo ici kawana. Ngomina komina bandimi combien pour futa $350? Ndimi ya nzambe soki ba komi combien tonga na komina bandimi combien? Yo église ngomina ko bandimi combien? Église nzambe. Mais église on a commandé. Bandimela kangati bandimela ka yesu. So ba hypocrite papa. Papa so ba yo so mi lupango cha komona nani? Ah? Yo so mi lupango église cha komona. Ah. Butika ko? Komona ngambo. Yo so mi lupango cha komona. Komona ngambo kezakane. Komona ngambo kezakane. Elonga. On kanantani. On kanankan. Eh komona yo bugo mino.
Voilà, tout comme Nasuka, merci mesdames, messieurs. C'était un plaisir pour moi. Est-ce que vous avez un côté où on a place sur la piste pas chic? Ah, on a posé ici. Tu as lancé, faut la caméra pour papier long, on a senga offre. Bah les bosso senga, senga. Nabi, on a quand tu on a un peu ça. Avant la loba, na pour yo loba rappel non loba. On a un peu ça. On a numéro compte bancaire. Voilà. Tu peux ça sur tout chat. D'accord. Na lingita on a ya mumba sima. Na yo kake ba ozu esika. Po bato ya chebiso a blague te a sugi o leki o lobby surtout pour nzambe bakanga mutema te. Et puis mbala liboso senga ya moni na opesa autorisation tout ça numéro 1 pesa. Gloire à Dieu. Pesa offre. Tous en a posa ya esika so monique aux en a place pour permettre à biso Kinshasa mobimba. Tous en place tous obligé te. Esika o eko permettre to ya pona sa musala nzambe nzamba lola ozanga te ko pambola yo. Peut-être tous en a lupangu. Peut-être monique était papa ngana ngati na mbongo po bozwa esika wana pour bakisa na garantie. Attends kinkole bozwa. Papa. Pona ba te belé bala mpa on a kota kinkole. Beso kinkole toke bozo. OK, d'accord. Toko tonga kuna. Boto zani. Kolo mutapesi biso. Nana batu tina tuina yebi. Nana batu bala kinkole kuna mapango. Donc place oyo mona na ki o tozana ngo provisoirement tozozelaka mama molimo santa simba ye eza na matonge awa. Wana yo bando kota kabo facile oyo zo image et mona mamuneli nzamba salaka et tozana posa ya place, tozana posa ya kiti, tozana posa peut-être ya caméra, donc tozana besoin ebelé. Ce que monique au contribuer ko somme nzamba même ampoule, n'hésitez pas benga biso. Ce qui nzamba mettre au cœur, sala yango. Ce qui à mettre au cœur té continuer ko samba ya pona biso nzambe asunga biso esika emonana. Tozana monta fixe to repesa motuté parce que les sungi bakate la montate. Donc le lenge ka nzamba ko pambola yo, le lenge nzamba ba ko convaincre yo au sala yango, n'hésitez pas sala yango le plus vite possible parce que ba problème ebelé bozana ngo, il faut botinda bato ba ya tout sala musala nzambe mais moyen to sunga bande ko ezate parce que bande ko musuba ko komata na biso ngomba te vi ba transport. Or ce que toi na place moko na permanence ko landela bato et ko permettre musala nzambe et ça malolenge esengeli. Nzamba lola apambola biso. Merci papa Elonga. Na bandi mai ndeko na biso lobby c'est important. Ngai na moni boy akopesa numéro ya Airtel Money parce que Airtel Money est dans le monde entier. Tu retires $5, tu as $10, tu as $10 par moto. Sous 100 personnes, 1000 personnes, tu as $10, $10, toi, là, combien? Donc, ceux qui, par exemple, 2000 personnes, parce que l'émission est comme à 50 000, 30 000 vues. Tu as un moto, par exemple, $10. Na Airtel Money, na numéro né aux Alikoloa. Na ligne vraiment, Nzambe asunga zo isika parce que musala ko sala et comme onana. Tu retiens numéro il y a Airtel Money, il y a M-Pesa. Ce qui peut compte bancaire ezali to ko afficher en émission yo pour être bino bosunga musala Nzambe. Voilà, un grand merci à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Dinige Mosolo pour le montage. Merci à l'ingénieur Christian pour la assistance. Malgré que la chaîne a na poto a manager chiffre 3 télévision. Un grand merci Nayo. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Yé azara toujours on a ponanga. Yé tant on a bobola na sengo na pasi azara on a ponanga. Nzambe apambola yo. Na pesi mbote na bana nga nyoso. Nzamba mona bino. Et mesdames, messieurs, chez Biso Télévision, la chaîne Oikokani Nayo. Merci à sponsor na biso. Oyo sponsorisé biso. Oyo alingaka chaîne oyo ekele liboso. Nena lobake mutu mon côté. Pe a otira la rozala te. Oyo lobake chez biso oyo koko ya tope ko kangama. Nan pas bota mate. Soki Nzambe a décidé parce que yenda za sponsor na biso. Jésus-Christ yenda a sala en sorte que chaîne oyo écoute la banda on a bino bolinga on est bolinga parce que na komona ngo à travers ba abonnés beaucoup s'abonner plus que et belé on a osé la me boké to na 119 000 abonnés. C'est pas donné à tout le monde. Nga lingi to on a 200 000 abonnés pour être to fêté. Merci na ba tutu balinga chaîne oyo encore une fois. Tout le monde bon bala sima sou yezo zonité. Bye bye.